Je me suis enfant. N'abakisation nyonso bozo fondé côté ngai. C'est basé à ma songe. Ezali fondé. Et Dobola, je suis prêtre. Nasina mesana na milelo. Nasina mesana na bashok. Aozwi mokano akolelisa ngai. Sala nanga nyonso elingi motema na yo. Adolphe Muteba. Tala nsima zonga moto. Didier Nganoe. Tala nsima zonga moto. Nasina mesana na milelo. Nasina mesana na bashok. Aozwi mokano akolelisa sala nanga nyonso elingi motema na yo. Merci beaucoup Chiquito. Chiquito d'abord, bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche. Na tout bazolanda biso na ba mélomane tout obalinga le padre Nika Boroni na obalinga la bonne musique. Hein, vraiment obalinga esclave du travail. Il y a des esclaves, il y a des mélomanes, Jésus de Niance, Nzambe, Yembi, Papa na colline. Adolphe Muteba. Qu'est-ce que j'avais dit? Bon, mon inga, n'a qui okuta déjà boulot comme déjà et avançant qui. Bon, le roi n'a okuta déjà baninga de abachaki Jésus de Niance, n'enga kabolara ebindeni nazo memela bana na ye, biso tozabana. Jésus de Niance mo ebindeni nazo azokumbela makambo. Donc makambo ezana ngo bien nazana nzembo te na album yo mais et oyara parce que oyana on parler na biso donc na te mamoto te oda to travailler ba vocal les ba solo vocal les mon to kenon le logo na solo vocal o ekoti déjà na nami orenge kion parce que disque o mole obima mo kele o comprendre lisusu et o comprendre les places Jésus de Niance sa memi musique ya Congo nayokaki entourage na yo ezopekisa yo kolinga ngai héritier mvwama mwana ya mvwama amouranga na yo babengi mes alliances balobi je n'arriverai jamais à te rendre heureuse héritier. Tango butu inaka yayi un petit mot d'amour natindela ka edo bulashi Tango butu inaka yayi un petit mot d'amour natindela caché dans l'offre mokolo nazwa ki réponse otindela ki ngayi Esengwe bungwana ki mawa mvwama héritier ngaya moninga nazokufa pona yo nazonga lisusu kolinga yo héritier. Merci beaucoup, je pense qu'il va te comprendre, mais beauté voyage, je pense. Ouais. Là, tu as Angola, après tu zongi, mouvement zalaki na Kenya, maramboto les gars bien ba concert, to beti ba concert amené na minute orchestre, to sana Kinshasa, Jésus de Niance, le padre Nika Boroni na Nzambe ya Bayembi, yebena suki sa marambalo yemba parce que voit non, Jésus de Niance à Paris pour na ba boulot au etiralaki parce que disent que comme d'après que 95% ils ont déjà travaillé 95% etikali et on a travaillé pour servir ba mélomane au balinga musique ya kitoko au balinga musique ya valeur. Beaucoup mati Dubaï apparemment beaucoup mis Dubaï. Non parce que na minute tozo kende Abidjan, après Abidjan toza na Russie donc le 14 février au toza na Abidjan. Si vous ressentez. Non concert musana biseza royemba. Musana biseza royemba parce que partout ba mélomane bazali Jésus de Niance alinga beta musique ateto zalaka en Afrique. Il faut que ndara petit basi parce que batu balinga musique ya Congo bazaka en Afrique te to baka en Europe te. Donc basape na États-Unis basape na ba Russie donc communauté za ibele donc balinga musique ya Jésus de Niance. Alors on doit guitariste et là on dit nous promettre ba fan tout balinga rayo puis balinga faire rigole. Bon mingi bazela disque na bon qu'est-ce que j'avais dit bon comprendre pourquoi Jésus de Niance sur le baki qu'est-ce que j'avais dit parce que mon iba secret monsieur Jésus na 4 niveau et ba travail ba dimension ou abimisi mikolo ou azana on a minute on a habité
tant disque ibima ba comprendre quand on a promettre ka ba pesa biso litoi ba comprendre pourquoi to sengi litoi donc Jésus de Nias Nzambe ya bayembi ya paloli na nenga osarana te ozongela pona ba dédicace alors yo websa biso ke banze mona to yom to betiang ya koloba ute ata na mbesika ta ka zo bina ya kosarana te mikolo ba benga mikolo guitare na obeta me mangamba mbang mais mangambang bang onyokoli ngambang bang beta yombang bang téléphone à remercier d'abord mon boss il est padre Nika Bolina de m'avoir fait confiance vraiment dans studio donc ya ko beta banzembo na mutabeti te ngana beti qu'est-ce que j'avais dit ya ko saranate jugement boyo ka Adolphe Muteba na zonga sima zonga moto guitare ne lo ba me mangambang bang ni o mema o batuna ba yo katina guitare. Alors, bana poto bana monde entier, tu veux savoir que réalité ça tricage té. Obi que l'état bon c'est l'équipe nationale bêta na Gabon mais à l'équipe nationale la forme bah si bah indi si déjà na nenga mukete. Alors tous en la bango déjà bon na bango. D'abord yoko mona. Ngako mona dimanche à Djanga. Image à Djanga. Ouais. Kacha nini yoko osarani. Bon ngane na zabu ngana akoti bengi. Omoni Léopard côté des autres trop. Vous comprenez quand on bana masolo bazalate. Bazaba les venants. Mais ba comment profiter na masolo. Quand on bana ningo. Mais na kotanga ba kombo te pa na ofula bango. Vous comprenez donc ba yako ya. Ba comment profiter na masolo. Vous comprenez vérité ba na kala mingi alors noko yoko mona. Ah ngala ko lebisa batu su poto bayebinga. Bayebinga ina kanda mabe plus que satana. Kanda nini? Po ba venturier ba komi trop na makambo bilamba. Seni. J'ai aucun yoji ama moto sombi yoji leki na tefe. Moi je suis sapeur. Qu'est-ce que la SAP? SAP ezani pona. Société des ambianceurs et des personnes élégants. Makambo comme antique. Faut les canabans de l'école, belé ba continue na fenêtre, ba un tiki retard professeur de asile secours. Est-ce qu'on doit betu ba griffe? Oh, ngana lo bandeni ba couturier ba collègue nanga. Bana poto ba yebi po minute yo. Président Donald Trump. Donald Trump na États-Unis la tabou. Ya moni que tona kanda mabe événement kaka moko le 10 février au petit mois boyinya walé na 10 février zani événement ya hommage ya Kervos Niakos pour biso mikolo to beta bilamba mise en jour to tala biso na papa chéri na Congo mobimba à part le part de la cap c'est papa chéri comme ça JB3 pesa romo oh te papa chéri pesa rien au moni tang makila et tout ani et ça la bien papa chéri c'est pesa parce que a somba ke lamba ko sombe lamba ka black té bilamba le ki musala soda na passe bilamba le ki musala soda na passe ko yo et ki kwa fikini ton sombe la teni ba pese na gouvernement yo tuona sombe lo lamba comme moi alors yo siko to bengo na ne ki kwa fikini do ezani oh bana mai bana poto bana Londres bana Luanda bazolanda na minicho ici c'est Léopard de la SAP. Moi je m'appelle Tuna Bible Sa Majesté. Mon nom ibare eko cha pharaon ngayo bana poto bazolanda ba mimichi keva ba Loris na congolaise vena nga japonais Willy Kamenga azolanda nga na minicho nga Tuna Bible muto na minicho zo kanga noba de Paris. Ozani mini jeep eza coupé zelo ni to boto yebate oza ba pièce ya longange tara héritage ya longange ba welelaki ba welele ba mal ba welele ba balinien ba welele ba ngala se retrouver na gondo longange na minute oza ba tune za ba collection 2017 2018 nani ate na monde zo mona ozo angote oh couleur à moi ambassadeur qui ozomona na niveau nord de Paris na komi na niveau te nord de Paris wa contre nord Paris Brazzaville non baza sapeur te abande côté kabilongo manganga na zando aburo il n'est jamais été sapeur mingi bakenda na poto basango mingi bakenda na poto bakenda kotanga mais ba se retrouver bakoma ba sapeur ça m'étonne. Voilà pourquoi on dit que beaucoup sont appelés, un peu sont élus. Non, il n'est jamais été bien à Potopoto, zo somba batisi. Bazo tongela na zandu ya Tangoma, na Mawata, na zandu ya Tangoma. Il n'est jamais été sapé. Ah, na minute fait ya olobate taba yoji ya mamoto. Na koma kanda koleka satana, tara ngulu akoti na mosquée. Est-ce que barosimba accepte tout le monde ngula koti mosquée
nayebisa yo mama ngulu akoti mosquée appelé Ramadan. Est-ce que bakosimba e? J'étais pesali. Oh yaya. Minga koloba te. Vome bokola 555 bana SS. Basila ramakila. Hôpital à Mabanga ezali kokota makambo ya bilamba. Oza mambo bilamba eleki Musaki soda na passe. Musaki soda bere l'état botsa l'état dege. Yo di ama moto. Oza niveau no bate. Aza innocent na mambo forme. Eveneme zara mako yena ben mukasha, filizoni dalizoni bokeba. Bokeba na makambo biso toteka mapango famille kola forme. Kokende pote za synonyme royebelamba te. Ozo mapone. Comment locataire pour la Ah, quand ça la jette, ma famille va inhabito. Donc, ma comme belle donc. Au moment où vous risquez de mourir pauvre dans votre vie à cause de cette religion. Alors, oh, est-ce que Yenan? Remplacer le Congaliema. On veut gâter le roi Lumumba. Mais tu comme belé, il y a comment remplacer le Congaliema. Talara Congo. Bon, voici. Biso kuto se posata te po biso koma ba camarade ba mindele avant to comme ça on va to renda poto to kimate to zonga oh mona na TV5 na France 24 na France 1 Oh, bonjour. Bakaka moi bonjour ngelani. Kasi musala na biso yango ti bon poto za kana Musala avec papa Beminako. même boulot Il y a qu'un la mission biso pas to na mission service des fois te ya poto za na eloko te poto za ka kuta le chafaudage poto kama poto nga kuta ka chafaudage Bongo l'état to bokena na mongo na bino. ya ah tala non neto zali to C'est équipe nationale à Sab. ouais mon biso da na kinto comme jaba patron donc to le la soute président fond dans la limité. Nous sommes des produits non exploités. Exploités chez les Blancs, mais négligés au Congo. Mais ça va nous passer à mon. Bien ma kasi Congo soutenant thème biso monte la sabon gena to le ka ba niveau. Contre délinquance. Vous mettez la propriété. Tu vois? Donc, environnement, gagner ne baba sa père bo gagner ni puis mboka iko tchani. Toto jeunesse montante o ebaki makambo na te to longo la jeunesse montante na espoir Kato, espoir Louvois, espoir Itaga, espoir Lac Mwero. On doit pas avoir espoir Gianni Versa, ça espoir Castel Bajac, ça espoir Louis Vuitton. Ba Congolais ba comment la tabilambe kokana. Ola Chiboye okokuta ata musu na mwana makasu alache lamba na yo kokana obi mana sheri na yo Bapona ko éviter ngo bino. Chulu voilà ki mwero ba bebi si makambu ba petu wana ba teka bilamba ba Chine to na kana na bango mabe Ke bino pe bokabwani bokomi siko mutu na oya ye. te aux équipes nationales kabwana te azende soko ki musala te mwana mwana ba kebano ko beta te zana libanda au moins vraiment ni méchant kotana Nana buka ni bobimisi libanda. kati ba jabele ba buka aux équipes nationales attends la poto seule équipe nationale ça il passe à Bambo Didier Chomba yebi Eric Djenga millionnaire yebi patron yebi tona ba sapet na ba Kindu tina ba Bukavu oda liopa ba kufa na est sala biso passe. Alors Nyarkos ça kana passe bobi le mois de février bo ça le mot pour Nyarkos. Nyarkos ça qui nanye pas na bino. Ouais, Nyarkos c'est un pape, c'est un papa. Aza mutoa mema implique na makambo yo. Tant biso to kende ba classe Nyarkos ndima ba benga moyibi pona makambo oyo. Donc un presse yango yemba omona wape sika presse kelela. Prince kelela raté. Biso to ba prince. O comprendre Nyarkos ça le Bi descendant Nyarkos n'est pas griffe. Ah, il était militaire. Il était militaire. Ami de Django, ami de Sumbana Nganda, ami de Bamolo. Papa Bangi, Papa Bangi, Papa Commando. Tilelo, devant le général Maël. À l'époque, guerre à Kenge ya Bundango. Bon, il peut m'en fort mais il était allié. Tilelo, Gradinae Bima, Major, Alina Kendete, c'est un des acteurs, lui c'est un militaire. C'est personne en grata. Bamonto Kangae. Nana fois Kangae. Mais moi, comme l'état pour Kangae, à côté ancien militaire de DSP. Atika Makambo yo, Atika Makambo. Il y a le bac, il y a bien organisé pour les cabines. Par rapport à quoi?